mbote na balandi ya la voix céleste okomesana kolanda biso na émission na biso toloba te tokolobela mayo matali mboka na biso tokolobela quelque bapoint ya actualité politique ya lelo oyo c'est une nation congolaise. Mobilisation tout azimut face à l'agression rwandaise. Division musika na biso. Phase autre côté za phase moko décisive. Ya koyeba place monguna azali. Kombo mundele alingaka te congolais. Mundele nyonso te kaka biso bakongomani te. Bandeko na ngai oyo baza par-ci par-là na etandi ya République démocratique du Congo. Bandeko na ngai oyo baza na libanda ya mboka na biso. Division ezala te. Amour bolingo pour la nation congolaise. De sensibiliser, de conscientiser, de rassembler Baimboka, na sima ya mokonzi ya mboka, mwana mboka, na sima ya armée régulière, armée congolaise. Ici ça va, mais là-bas, KO. Et nous sommes habitués de le battre, de le mboka. Mundele alingi mboka oyo ebalikamize. Mundele zali na sima ya M23, Mundele zali na sima ya des terroristes dirigés par Sikorit Paul Kagame. Bendele ekoyate. Omoni mboki yo obeleli. Bamata bakita ngonga na biso ekoki. Fati c'est Dieu qui a choisi la tête de nos ancêtres. Comment pour mettre fin sur cette hypocrisie ya Mundele? De s'abonner massivement l'émission de Bisso Toloba dans la voix céleste. Mokonzi mboka aza la sagesse ya Salomon d'Afrique. Fati asalaki voyage moko stratégique na ba pays ya Europe, Amérique ya Afrique. Asalaki évaluation stratégique na modembo oyo asalaki. Europe, Amérique et quelques pays africains, surtout les pays limitrophes. Balingi tembo cannabis est développé, balingi tembo cannabis avec la détermination politique, Mboka Oyo Ekobonga. Avec la sagesse politique Yafati, Mboka Oyo Ekobonga. Tout le complot contre le fils du pays, Moussika. Tout le complot contre l'Est de la République, les alliés, Moussika. Liste du colo, il y a liste, l'andela tous les mouvements suspectés. Il y a une politique, il y a beaucoup. États-Unis d'Amérique, Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne, la France, balingi tembo kana biso oyo efasi. Loi Noël Tchani, loi ya professeur Tchani. Ezande likambu ya verrouillage. Ba poste de souveraineté, otobengi ba poste régalien. Mwana mboka de père et de mère, yazala na tête ya mboka. Ba colonel, ba généraux, mokonzi ya banque centrale ezala mwana ya mboka. Comment que les Américains ont été sous pression pour la comment que quelques pays puissants occidentaux ont été sous pression l'Orona et les Kadis. L'Orona et Boleka, l'Orona déjà élégui, la détermination, la force de l'Abysso Congomane, la force de l'Abysso Bayimboka. Moi de mai, les amis, moi Oyo, va débattre. Moi oyo bako discuter oyo bako solola na sengi na Bayimboka oyo bazali etambi ya République démocratique du Congo jour bako discuter lowana to envahi palais du peuple babengi yango loi ya peuple congolais babengi yango ndaku ya peuple congolais. Mobilisation tout azimut, mobilisation lokola butu moko mpona lowana eleka. L'ONU est pour l'État, le ciel ne tombera jamais. Parce que l'infiltration de la casse y a beaucoup de jamais délégation, il y a des parlementaires congolais. Il y a des parlementaires, il y a des français, il y a des belges, il y a des grands, il y a des britanniques. Il y a imposé l'homme
pakala etikala kosalama te esengaki faci aya ya koku nyonso tu ebima na posa parce que mokonzi ya mboka aponaki politique ya professionnalisme parce que la précipitation politique dememaka bato na kokwea la silencieuse politique c'est ça la force politique oyo mwana mboka béton na lumière espoir ya Congo espoir ya peuple africain les américains français britannique basemi trompe bango moko lobi ezali te lelo politique na bango ya 1960 61 62 eza différent na politique ya année 2023 charte na bango ya impérialisme oyo basalaki yango na 1953 balobaki Congo na Afrique ekobonga te l'homme propose et Dieu dispose mboka oyo ezobonga parce que changement ezali processus oyo mokonzi ya mboka azali kosala eleki na nzala na libongo nasengi na bandeko na ngai surtout bandeko na ngai oyo baza na mboka ya bapaya bokabwani ezala te yo wana ezobongisa mboka na biso honorable Tingi Pululu aza mwana mboka azali na droit ya komema yo wana na assemblée bavote yango comment que soi-disant nganga ya nzambe excusez-moi pour la terme soi-disant nganga ya nzambe cardinal Frédolin Ambongo na Donatien Abbé Choli vous allez être contre l'église catholique vous allez contre la personnalité de l'église catholique oyo bazali kodétruire nation congolaise oyo bazali kodétruire mboka manipule na bafaya mpona mboka oyo ezala détruire mboka oyo ekozala détruire sute ata mokolo moko mokonzi ya mboka abebisi mboka te moto abebisi mboka bato oyo badirige mboka na biso de 2001 à 2018 destruction méchante na kati ya république démocratique ya Congo comment que tata ambongo besulu cardinal ozofinga badéputé les petits sorciers mais non la politique c'est la politique c'est la sagesse il faut aller au milieu du village mais yo komi au milieu ya bapaya mpona mboka oyo ebeba yo wana ekoleka eseleki oyo ekoya eya lisu likolo ya lisu Herman Cohen ancien chargé aux affaires africaines azoyebisa Congo bovotulwa wana politiki ya kobanga ekomi kobangisa la domination ekomi kobanga la détermination c'est ça politique monde déjà est développé tokomi na internet tokomi na ba WhatsApp tokomi na ba Facebook information bemi na 10h30 etamboli tout le tandi ya monde tout le tandi ya république mutobangisa mondinga azati la population congolaise quinoise et quinois assemblée ya Congo mobimba tozongela ba marche na biso mpona kochasser l'EAC mpona kochasser MONUSCO parce que l'EAC et MONUSCO égali moko batinda bango comment pour balkaniser pays de nos ancêtres États-Unis faut tika Congo États-Unis il faut libérer mboka na biso par force na biso ba Congolais ministre des affaires étrangères ya Kenya monsieur Alfred Muta a sali 2 à 3 jours aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Dans la Maison Blanche, Bayambi. Bayawana basali communauté conjointe au Tobengi point de presse. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Nada ministre des Affaires étrangères ya Kenya.
Alfred Muta Kenya azoloba force ya l'EAC ekobima te na kati ya Congo. Et Antonio Blinken azokoimpose biso na nzela ya l'EAC. L'EAC azala wana ti mukolo gouvernement congolaise va négocier na terroriste le M23. Mais on est allé Bosoba, on est allé Black et kotika la te ko salama ata mukolo moko. Pas de négociation et pas de dialogue. Les terroristes c'est M23. Terroriser nous, les Bantous, il y a beaucoup de millions de morts. Au Rwanda, il y a terroristes M23 au Bassal de Congo. Silencieuse radio, silence absolu. Soit disant les opposants, États-Unis, Nations Unies, Bavandi silence radio. Il y a beaucoup d'États-Unis, à Tikalate, qu'on négocie, qu'on dialogue, na Hussein Ben Laden. Même Saddam Hussein, Babomae, pour le terrorisme, pour l'intérêt des États-Unis, ils vont protéger le monde. Mais comment que les États-Unis d'Amérique, et que le Congo Sinaki, les deux homologues, président Sikorit Kagame Paul, titulaire noir de Afrique, avec le président Congo Fachibeton, la sagesse, l'énière du Congo. Fait de route Rwanda en Angola, cessation des hostilités, retirer la zone occupée, tourner leur pays d'origine. États-Unis a bafoué accord, a piétiné accord. Pour l'intérêt naïe, Mboka Oyo, Ezala Yako Bitu. Déclaration à Blinken. Et pessimiste de là, peut-être que les personnes sont Tolingi. On a retour, il y a paix, retour, il y a force, il y a paix, il y a l'est de la République. Agenda caché Ezawana. Bazan na plein na bango ya mabe na kati ya pays de nos ancêtres. Ezo senga baimboka ko se mobiliser tango iso. Ko sanganaka tango iso pona ko koisa monguna na kati ya mboka na biso. L'EAC égale M23. M23 égale l'EAC. Bazu ba intégrer les anciens M23. Obabima, Goma, Uvira, Ruzize, Rwenzori. Bakenda exil dans le pays à limitrophe. Ba intégrer bango comme la casquette. Il y a l'EAC, mais basali ba M23. Il y a bango mission de Pessi bango comment pour balkaniser l'est de la République. Tango Antonio Blinken a sali déclaration wana. Ambassadeur ya Chine, M. Zhu Jing, alors lui, États-Unis d'Amérique, il y a un bien. Ma belle au Congo, ils ont été une grande puissance. Botika Congo a développé, Botika Congo a avancé. 19e siècle, 20e siècle, et c'est le développement de la Katia Congo. Politique ya Robanga ekomi kobangisa. Bokondima mokonzi ya Congo béton la sagesse, la détermination politique avec le changement des options politiques, avec une stratégie politique ya Congo a recadré Macron Emmanuel. Moindo akomi Mundele. Mundele akomi Moindo. Prophétie ya papa Simon Kimbangu. Yango ekomi kolata nzoto. Mboka oyo ekokabata mokolo moko te. États-Unis ambeteke tolo te ki azali na ba arme koleka batu na monde. Les seules armées ezali armée céleste oyo eza na kati ya Congo avec mobilisation ya peuple congolais ndeze koyisa banguna na kati ya mboka na biso. Kobanga te, panique ezala te, l'EAC akobima, l'EAC akovanda wate. Pour votre information,
lobi délégation ya l'EAC bazalaki awa na Kinshasa na ministère des affaires étrangères papa na biso Christophe Lutundulwa apana pale baya ministre des affaires étrangères oyo na vision ya mokonzi ya mboka ayambi délégation ya l'EAC bafongoli chapitre par chapitre charte ya l'EAC mandat na bango déjà esilaki na mois ya avril efo l'EAC akende azonga qui est derrière ya l'EAC États-Unis d'Amérique qui est derrière ya l'EAC France, Grande-Bretagne na Allemagne qui est derrière ya M23 la communauté internationale oyo balingi mboka oyo epase lobi tata mokonzi ya mboka commandant suprême mbote ya mingi na mokonzi ya mboka toa na nsima na yo tokolemba te koloba ezali koloba ya kobundela mboka na biso ya kobundela génération à génération lobi tata mokonzi apesi message ya makasi na l'EAC batake directement les terroristes du M23 Jeff Nyaga azalaka tout rwandais mais intégré na l'EAC donc sous pression politique ya Congo et sous pression ya population congolaise oyo balingi l'EAC et mission nigérienne RDC babima na kati ya mboka na biso commandant ya l'EAC tout Jeff Nyaga a démissionné lelo commandant ya l'EAC a démissionné lelo awa na batongo pourquoi démissionner parce que Fati esengaki akende na politique moko ya professionnalisme ya mbangu te ya kinya ya kokalkule ba anglais na 4 points ya mboka parce que la politique c'est la sagesse la politique c'est la détermination pour mettre fin na complicité ya munene oyo elingi esalama na kati ya mboka na biso Congo Jeff Nyaga selon ye na démissionné na sous pression ya politique ya M23 terroriste ya sous pression ya Rwanda l'EAC et autres personnes etindi ya démissionné akanga chambre na ye loko oyo ebima parce que VP mi a défense papa Jean-Pierre Bemba Gombo c'est la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo pendant que je vois ministère de la défense mais ministère de la défense ya tout oyo en tout cas faut remettre la tata ekolo mokonzi ya mboka faut remettre la président de la République chef de l'État Maboko avec une diplomatie agissante, avec une nomination stratégique au sein du gouvernement Sama Lokonde Jean-Michel Kende. Papa Jean-Pierre Bemba, Ayambi, il y a beaucoup des ambassadeurs qui ont accordé l'audience. Ambassadeur, il y a Turquie, crédité dans Mokonzi Mboka. Turquie a été pour combattre terrorisme dans l'est de la République parce que le papa Bemba est andimi deuxième ambassadeur ya Chine mais c'est Zhou Jing parce que lui na VP de défense de bango papa Jean-Pierre Bemba ayebi rébellion kolekanga ina bino ayebi mixage et brassage donc ezalaki na 1+4 nde munene na ye dimension na ye na taille na ye nde ezobangisa Rwanda, Uganda et autres pays surtout France na États-Unis d'Amérique ambassadeur ya Chine en RDC crédité na mokonzi ya mboka na kombo ya monsieur Zhou Jing Chine aye kokutana na défense ya Congo basololi mpona opération militaire coopération militaire entre les deux pays, Chine et RDC. La Chine a débloqué 60 millions de yuan
ezali mbongo ba chinois na dollar esali monté à 34 millions de dollars américains pour un projet de industrialisation militaire na Lubumbashi na Likasi mokonzi plan papa défense de biso Charmani andimi yango ambassadeur ici et a tremblé qui ambassadrice des États-Unis d'Amérique Alexis Santeboff ambassadeur ya Russie akutani na papa Jean-Pierre Bemba Russie abombita lobi bosolo alobi na ye awetaki membre permanent ya conseil de sécurité des Nations Unies na ye kosunga pour combattre terrorisme aux dans l'est de la République armement et munitions. Jean-Pierre Bemba andimi ambassadeur ya Russie accueilli. Lucie Taïmi ambassadrice des États-Unis na Kinshasa crédité et pas mokonzi ya mboka. Bakomi ko tremble pourquoi? Parce que affaire ya Mwanga Chouchou auta wapi? Mwanga Chouchou nani oyo na kati ya Congo. Parce que Mwanga Chouchou à côté awa Congo na 1974 l'époque ya Maréchal Mobutu Kukuwendu wa Zabanga. Parce qu'à l'époque Maréchal azalaki homme fort. Ce mutabimi a diminué. Parce que Mwanga Chouchou ayaki awa comme un espion rwandais, jeune rwandais a sonné Congo 4 coins ya Congo. Parce que arrestation ya Mwanga Chouchou et ça là qui tremblement de terre dans les deux anciens présidents français Hollande et Sarkozy et Macron et Emmanuel avec Anthony Blinken et Joe Biden et ça là qui bango tremblement de terre. Comment que les États-Unis avec une partenariat privilégié, partenariat gagnant-gagnant 50-50. Mais na mutema na ye 50 wana etikala kusala mati. Mais tant que bakangi Mwanga Chouchou États-Unis d'Amérique azosenga ce qui possibilité ezali de partager expérience na justice militaire. Yoka sagesse ya papa na ngai Jean-Pierre Bemba Kombo mutu ya mayele classe justice militaire ya Congo asala ba investigation na ye asala ba enquête na ye. Il y a des révélations graves en cours. Mwanga Chouchou abimité. Mwanga Chouchou aza toujours na prison militaire ya Ndolo. Boyoka te boyoka yoka. Boyoka te bandoki o balingi te mboka na biso évancé. Pour votre information, Mwanga Chouchou atangi lisusu 5 personnes na kati ya mboka oyo. Soki na lobi sikoyo bakokima eza na kati ya justice militaire. Mwanga kobima te eloko ekangisi Mwanga ezali ba effet militaire oyo bazwaki na ndako na ye na colonel oyo bakangaki na société na ye SMBM oyo ezali na Rubaya na territoire de Massis pe likambo ya somo oyo bazwi pa Mwanga Chouchou likambo ya 11 passeport ordinaire na diplomate ordinaire na passeport diplomatique oyo bazwi considéré comme un espion rwandais na kati ya Congo mpona koexploiter population mboka na biso awa Congo na leki étape wana ya Mwanga Chouchou. Mama na likambo ici ça va mais là-bas tata mokonzi ya mboka Fachi Beton la lumière sagesse ya Congo sagesse ya Afrique. C'est la première fois dans l'histoire ya mboka na biso tozwa président ya boye. En tout cas tomona président ya boye te. Nzambe merci nanu ndenge ponaki Fachi a dirigé pays ya bakoko a dirigé Afrique mobimba. La professionnalisme politique silencieuse ya mokonzi nani aleli
États-Unis d'Amérique. Nani aleli France. Nani aleli Grande-Bretagne. Mokonzi ya mboka très entendu na Chine, na capitale ya Pékin. Azokoma na Chine Pékin na mois ya mai. Mokonzi ya mboka pourquoi okende? Ata les États-Unis alingi te mboka oyo évancé. Atali France. Bango nde bazali ba obstacle ya Congo. Ennemi ya monde les États-Unis d'Amérique. États-Unis sali ba tuerie ya makasi na Congo avant indépendance. Te bosana te ezala mtema na biso. To asuba yuma te, to ba perete, to ate ba ngoto bobo et le baba kinois. To ba yanké avec les déterminations pour mettre fin. Parce que trop c'est trop. Mokonzi mboka zo voyager. Alobi yango clair na rencontre ya ye na ba ministre pour un renforcement capacité à gouvernement pour le bien-être du peuple congolais. Alors, tous les dispositifs militaires mis en place, ça dit beaucoup. Nous connaissons pourquoi voyager en Chine. Nous allons rendre l'investigation, la recherche, l'information, pour que ça baimboka. Nous allons communicateur privé, ya Mokonzi mboka. Nous allons combattre guerrier du pouvoir. Nous allons combattre guerrier du pouvoir. La conservation du pouvoir dans le système de fertilisation. Yoka siko voyage ya Mokonzi mboka. Partenariat stratégique question pour la situation sécuritaire de l'Est de la République. Alors qu'il faut revoir contrat chinois. Et Sinyamaki, soi-disant les anciens présidents, place Yaouta, Nangaï Nabino, de l'éviter. Hippolyte Kanambe a un problème sérieux dans la nation congolaise. Mokonzi mboka azokende na niveau ya Chine. Pour rencontrer le président Xi Jinping na kati ya Chine. Na keimo na libanda muke na niveau ya Afrique du Sud. Président Cyril Ramaphosa, sud-africain, congrès à Anissé de Salamagilolo, 4e jour. Asangisi ba sud-africain surtout autour de Ramaphosa. Ayebisi bango biso Sud-Afrique photo bimana kati ya CPI. Parce que CPI basala bango pona biso ba africain basala bango te pona mindele. Il y a des tueries, il y a des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Oh Sarkozy, ancien président de France, a salé en 2011 na Libye. Le peuple irakien, Afghanistan, na Syrie, na Yémen, na Afrique, na Inde, ces pays a conduit mandat d'arrêt international. George Bush, ancien président américain, na Tony Blair, ancien ministre de la Grande-Bretagne. Coalition la bango, au basalaka qui massacre et salama na Irak. Silence radio, il y a CPI. Vladimir Poutine n'a fait des sites, mandat d'arrêt au Bopesaki, CPI a tremblé. Pourquoi? Parce que Igor Konenko, porte-parole du gouvernement russe, Dmitri Medvedev, ancien président Yaris, a comme président criméen na Russie. Dans a déployé missiles hypersoniques et dans ce pays, tous les agents, juges à ce pays, comme on a procuré, si le Oyo, Bakanga, bureau, Banga, bombardement, il y a l'air bâtiment. Président sud-africain Ramaphosa Cyril a fait si exemple la République démocratique du Congo. Alors, dans la République démocratique du Congo, plus de 10 millions de personnes au Bakoufi.
500 000 femmes violées sous couvert ya Rwanda Kagame et sous couvert ya régime passé. C'est quoi gestion sécuritaire? Point sécuritaire, ya lelo, ya lobina lelo. Wana armée ya makasi. Il faut laisser à l'ombre. Armée ya biso est remplacée dans tous les zones et maintenant M23. M23 et RDF armée rwandais wa makasi. Na histoire ya bitumba Rwanda bundati, Uganda bundati. Comment Bundapé a payé sur la payer de lait? Nous sommes debout pour mettre fin sur cette complot. Na 8 heures, il y a lobby. Un convoi de Rwandais, RDF, saboté et frappé. Na résistant force autodéfense. Et ça m'a mis là, Kalengera Axe Tondo. Parce que Tombo ezali pembeni ya ville ya Goma na province ya Nord Kivu. Plusieurs de morts côté ya ennemi rwandais et M23. Silence radio na RFI batikali koloba ata eloko moko te oyo esalami. Lobi lisusu la population congolaise basali marche na bango lobi na Tongo. Parce que le départ il y a l'EAC et le mini l'air a sonné pour nous libérer Mboka na biso ya Bakoko. Le bénéfice les avancés rwandais RDF bar M23 neutraliser 7 personnes au bas neutraliser 13 éléments 7 éléments RDF neutralisés, 4 personnes capturées, 7 armes AK-47 et plusieurs effets militaires. Et les résistants vont récupérer. Makasi M23 ils allaient voir. États-Unis, Ayebango, ils allaient Congo, vous allez Koko mon côté, vous allez Mboka mon côté. Les Africains, vous allez Mindele. Politique, il y a domination et Zobanga, politique, il y a détermination. Vous allez prêt la vie entre la mort. Nabango, Nabisoté. De Bango, Fati, c'est Dieu qui a choisi pour mettre fin à la hypocrisie. Armée congolaise est où récupérer 20 villages dans le territoire Yadjou, dans la province de Nord Kivu. Silence radio. L'obélissus dans Routour, armée a récupéré plusieurs villages. Population Babimi, Babeti Maboko. Puissance armée Yangouana, 8e, classé sur la 8e place. Il y a force militaire. Les seules armées en Afrique, c'est-à-dire armée à Congo, et FARDC champion. Gouverneur militaire et Nord-Kivu, par du haut à Salaki, dans le niveau de la République, à l'objet, ce qu'on va déployer les troupes FARDC pour mettre fin aux offensives stratégiques historiques, ennemis des bandades agitation. Nakati ya mboka na biso Congo, Papa Bemba abeta aller-retour. Kozonga na ye, l'EAC a préparé. Le Kola Mokonzi ya mboka à lobby, l'EAC attaqué directement les M23. L'EAC a bandi. Jeff Nyaga, commandé à l'EAC, a démissionné. Pourquoi? Sous pression politique du Congo et sous pression de rester offensif. Parce que Bino Boyaki n'a offensif, il y a observation. Il y a une complicité États-Unis d'Amérique, France et Grande-Bretagne. Donc on a annexé Rwanda et Zonga Congo, Ndenge Zalaki. Kagame a une leçon que la représentation du sud-africain, tu y bien, tu y Kagame Ndenge Azali. Tu y Kamala. Toyebi Kagame Ndenge Azali. Kagame Toyebi Ndenge Azali. Ako impressionner biso ezate. Akita mata ako tomber sans le savoir. Parce que sagesse ya Fati et l'équipe makas. La détermination ya mon mboka. Et ce que zali c'est là ko bangela mokonza mboka te.
yo sambelaka mpona mokonzi yo sambelaka mpona nation congolaise nakomi na suka omonaki papa Simon Kiangani awa na kati ya Congo rencontre na mokonzi ya mboka ça dit beaucoup na matière ya spiritualité parce que mois d'avril ezali mois ya conscience ya combat ya conscience africain le 6 avril 1921 papa Kiangani ayebisi Faci tous les fidèles kimbangistes bana nsima na yo nde roi ya Congo ça dit beaucoup tozanga na royaume Congo pour mettre fin mon numéro sur WhatsApp plus 243 97 360 50 14 sur WhatsApp na bandeli plus 243 97 360 50 14 sur WhatsApp koyoka te bioka yoka benga ngai te échanger te solola mboka na biso ekodivize te Congo au Congolais Rwanda na ba Rwandais France na ba Français les Américains pour les Américains de Afrique na ba Africains Roi Noël Tchani déjà elekami ba mataba kita Rwandais na Rwanda Zambien na kati ya Zambie oh Israël na kati ya Israël merci vraiment au revoir à bientôt et ciao.